Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dors. Shalom, shalom, bonsoir, bonjour, bandeko nyonso bisika tozwami, Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Tango na biso ekoki ya le temps de la grâce, tan kitoko oyo Nzambe apesa yo na ngai mama bisika nyonso oyo ozali, napesi bino mbote na kombo na Yesu, ezali mama Grace Ngambu. Tango na biso ya le temps de la grâce ekoki, tango oyo tolobelaka makambo na biso ba mama, makambo ezoleka na bandako na biso, nini oyo tokoki kosala pona bana na biso, pona mabota na biso, pona mibali na biso, pe pona ba famille na biso. Yango wana lelo lisusu tozali awa pona ko continuer makambo na biso toza koloba. Avant ya ko banda sujet na biso ya pokwa na lelo, tobondeli kotika programme na biso na maboko na Nzambe. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, l'unique et le véritable Dieu, l'alpha et l'oméga, tokumisio petonetolio. Yahweh na nyonso sali kati na bomo ina biso, peti biso grâce ya kozala na pema, pe kozala na moment oyo susu na kati na émission. Tika ete Yesu oyo nyonso ezalaki préparé Seigneur, na nzela ya molimo mosantu na yo, pona ko édifier, ko éduquer, pe ko corriger biso, ezwa esika na mitema na biso. To dédié émission oyo kati na maboko na yo. Esika nyonso bandeko bazali baza kolanda yango, Yahweh ezwa esika pe pesa kimia na mitema. Na kombo na Yesu tobondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tofiniki bomo ina biso pe mabota nyonso kati na makila na Yesu. Merci le roi des rois. Amen. Bien-aimé, Nzambe apambola yo esika nyonso yo ozali, tango na biso ekoki, tango oyo tosololaka makambo ya kitoko. Lelo nazali ngai moko te, tozali toujours na mama mami oyo azali akopesa bino mbote na kombo na Yesu. Napesi bandeko nyonso mbote, bamama nyonso mbote, balekisa samedi malamu. Eza ngai mama mami ntemo, merci, naza na esenga ozala na bino elongo. Mama mami, yo oza mboka nini? Naza na Londres. Bandeko mosusu bayebi te, baya mosusu ozobenga azali na Jérusalem. Na Londres. Ok mama. La fois passée to lobelaki makambo oyo ezoleka kati na bandako na biso, tomekai koloba likambo ya bana na biso na nzela na classe, et puis toyaki koloba susu oyo ya makambo ya cuisine na biso, nini ya kobomisa ba cuisine na biso, et puis les semaines passées toyaki ko toucher sikoyo likambo ya ba vacances na biso. Ndenge nini tozo préparer ba vacances na biso, tozo mibongisa ndenge nini ona nini tozo kene ba vacances, makambo nini oyo ezoleka yango na lelo toza ko développer yango lisusu toloba yango lisusu na mukolo ya lelo mpona bandeko mosusu oyo barataki bazangaki bayeba ete sujet na biso nini tobandaki kolobela, et puis lelo toza soko continuer kaka na même sujet wana oyo ya vacances. Okay. La fois passée tomekai koloba ke ba vacances na biso tozo kende, tozo préparer yango ndenge nini. Ngape na kotuna lelo mama mi vacances na yo ozo préparer yango ndenge nini? Bon, vacances na ngai na okende pa ite na ndako na bana. Bando zalaka ba sorti tobini na biso tokei quelque part tozongi. Bongo pona bandeko oyo bazokende okoki koconseille bango ndenge nini? Ba oyo bazana balingi bakende ba voyager bani bazosala ba préparation ke na fin de l'année oyo ba se déplacer, conseil nini yo okoki kopesa bango na makambo tolobaki la fois passée? Tolobaki ke moto a se préparer, abondela, bongisa bambongo, bongisa nyonso, conseil nini yo okoki kopesa po makambo ezosala mingi na moment ya ba vacances? Bon, il faut se préparer bien. Kobondela, non, mais il faut se préparer bien. Est-ce que voyage à mon autre qui est important car il faut bimana chaque vacances ou pas?
et puis aux autres se préparer bien pour tout le monde attend bande ko bakenda en Afrique au monde a bongami bien à louer la place à rolala maramunyoto mais quand vous avez voyager quand na kati Europe awa to se trakasa kate ukara bana na ukangisi obenge intel cuisine nazoya yo wana mbala mo okay ça kuto ba production cuisine wana to ba jour wana zandenge ni estaza pre ya mamupaya na ebela bana bongo yara bongo bien ndenge donc on va préparer voyage na yo ko ça besoin bima autrement mon peut pas sika ko va préparer voyage na yo ko préparer terrain ici ko zo kende est-ce que so ilande ko wa ko yamba yo tote de kinekole ki mama mo pa lo bien bien akendara na ipa bande ko mais souvent alouara na hôtel donc ce cas là mukika na dongo ndai ko visite ko bande ko wana ba passer journée na pour wa kila la na hôtel yena bana na ye Zomona wana kute koza azana kimia na ye po ayebike na kokende na zana place nanga deja ya kokomela na za l'aise mkona lingina bima nanga pete na zana nga na skata sam na se reposer na ngai ya solo po tozomona mwa makambo ebele ezolekaka na temps ya vacances oyo bato mingi bakomi kokima meme ba telefone na bango na ba période ya ba vacances omona kangi téléphone ya lobi na boyi nanga ba problème po tango bato bazoya bakomi koya kolukela bato ba makambu ko créer ba problème après vacances wana ekomi ba ennemi ba relation ezobeba donc ba biloko nyonso wana il faut to meka kokana ezala na ane mosusu yo za na projet obimate oza pe na projet oyamba te omoni oza na poso fandaka yo na bana na yo lokwa mpe klima mpe ezalaka nango bien na ntango ya bavakansi ya monene oyo bozobima na bino bokende bafane faire bokende oyo bokende bosisi boye bokosi wana na projet te ya mbula oyo nayamba bato ubie mbula oyo nga mpe nabima oza na projet ofana na ndako na famille na siko bandeko mosusu omona kaka obenga yo ayebi ata budget na yo te eza ndenge nini mbala moko kaka ke ozoya na bana omote siko moninga mosusu mal à l'aise pourtant toyambaka bapaya okoma siko kose trakase na eloko ozali nango mposa ya osomba te ifo somba mpo na oyamba bapaya mpo nasala boye mpo nazongisa boye omoni yango siko ntango tovoyageaka fo ozala sur place ozokende est-ce Teresa ndenge ni pozo bima na bana ozoke yo moko te ozoke na bana zala sur ya place ozokende puis se préparer ozoke na bana poche na yo eza ndenge ni pour voyage nyonso eza dépense donc ntango ozovoyage faut assurer que poche nanga mpe eza nango sava po place na okomela na déranger mpe ndeko te mpe ozala lipamboli epa ndeko sikoyo tozomona mpe bamakambo mosusu mpe ezoleka so na kati ya bandako baninga bazoyamba ntango ndeko wana akokoma bandeko mosusu babengi balobi omona aye toboyi te toyambi ye akomi me akomi wana mosala akoki kosunga ta moninga te akosunga ta te kele ata ndenge tozobaluka na kati ya magasin boye na bakisa ta mwa mai ata lipa na transport ndenge tozotambola donc ye penza vacances ya ndenge penza ya solo ye penza ka ko relaxer ndo badija na vacances ntango ye bongo ntango bokende basupermarché wana ndeko bakisa boye esalaka bien biso tomonaka yango mama Grace ezalaka bavacances mosusu naza nanga kaka na kati ya Angleterre ana kepa ndeko wana nga mpe nayambaka ye epa yambaka nga mais ntango tokendaka shopping en tout cas ye aza à l'aise nga mpe naza à l'aise naya na asire na ye nayebi kende eza boye tokosomba biloko boye mpa kosomba na ye boye nga mpe soki naketi na ndenge moko tokende shopping bakosomba biloko nayebi ke bana na biso na ya ye na yanga balingaka boye mama zwa boye mpo na bana sa boye complete oyo omoni kele na vacances eye kitoko na ndeko ayambi yo mpe aza na ye à l'aise epi mwasi azalaka mopaya te ntango jo okomi mpa moninga azosimba sani boye yo mpo osimbi nzungu boye eza te oye mpa moninga ofandi na yo kaka moninga ye moko na cuisine asala nyonso aya servir yo bongo mpe yango te ntango oye vacances oye mpa moninga ozosala nyonso na shopping oajoute quelque chose na cuisine mpe ntango moninga osala boye mpo ozosimba eloko moko boye comme ça bosilisi boye bofandi na bino sikoyo bobandika kolesa bana bolie bofandi bozosala ta tv
siko oya okangi maboko wana nde eza mabe penza makasi wana nde mabe po talaka mboko deja mai courant eloko nyonso tofutaka siko okepa moninga kolinga te ozala mpenza libaku mpo ozala motema malamu oyebike nga mona ndako na nga mpe courant yango na chargeaka gaz yango na chargeaka donc eloko échange eza te nde na ye mpe pa moninga yaya bakisa oyo charge boye po tozwa nde tolobaka to have fun po holiday eza ko have fun so eza teke moninga mosusu ntango yo okende atikaleli akoti na baniongo mosusu akana ye kokota akoti na baniongo eza mpe lipamboli te wana eza lipamboli te en tout cas bandeko tozoyoka ndenge nini ndeko na biso azorépondre azoyebisa biso ndenge nini mpe tokoki kosala donc tozosala kaka développement ya makambo oyo tolobaki la semaine passée ya kotala esika yo okei luka mpe otia moninga wana à l'aise po ete mbala nsima mpe baza suna esengo mpe ya koyamba yo ekozala mpenza bien ke okomi lisusu charge mpona baninga wana yo okuti wana eza mpenza bien te bandeko mosusu bakomeli biso balobi bato mosusu bazoya ole amema kimia mopaya soki aye na ndako amemaka kimia me misusu bazomema kimia te mopaya wana soki aye kokotisa nde trouble na ndako ya bato soki ye abandi nde kotrouble ndako ya baninga abandi koinfluence bana abandi kobima na mobali ya moninga abandi osala makambo donc bamakambo mingi wana oyo ezoleka na bavacance mama nayebi te soki yo poso yoki bamakambo wana oyo yake mopaya ye abandi so koinfluence bana ya mokolo ndako na mabe donc eza pasi mama grâce yango moni bato mosusu bakomi bakokanga bandako alingi na ye suku koyamba te po mopaya koya wana akomi nde siko kokorige yo kolo ndako eloko oyo osalaka boye te fali osalela yango boye te fali ozongisa boye te et pourtant yo oyebi deja nga na mobali na nga na bana na nga tozalaka na biso boye tofandaka na biso boye yaya ayende siko abanda kokorige yo na mobali mpe ya moninga respect eza te pourtant deja oke vacance bongo eloko mosusu yo ofandaka nango na moi na ndako na yo epai ya moninga deja po oyeba eloko nini yo kolata mosusu omona ye eloko azolata deja liboso ya mobala moninga eza malamu te yango tuni bakwana ezosala mosu oyo mopaya nayambaki abimi na mobali na ngai omoteke na place ozala lipamboli na ndaka moninga okomi siko libaku okoka desordre na foyer ya motu otakoma oregrete soki nayambaki na nga kutu ye te ozomona ngo mingi lisusu baboti na mibala baninga likoloka ya vacance wana ndeka ayaka ayamo azoyede na mosala azoservi mobali na yo azolata malamu te lobilobi oyo akomai na zemi yango ya nani ya mobali wana ka place bayambaki tozomona makambo wana mingi donc totochange kaka influence mosusu eza na bana misusu bazoya koinfluence bana mosusu ayebisi biso likambo ya bana ke ye akendaka église na bana na ye chaque donc na basemaine ndenge baza na baprogramme na bango bakendaka ani sikoyo ta mopaya wana azalaki na ye moto ya bavi wana te aye kokuta bango bo bateyi à l'aise mopaya azalaki membre ya famille abateyi à l'aise bon biso lelo mercredi tokendaka na biso église biso lelo tokendaka na biso église akendaka église na ye amemaka na bana na ye azokende na bango siko ndenge azokende wana moye pa force yo okende eza te lokutalaka bamembre ya famille eza volonté na ye atiki ye me sikoyo mopaya bandi koinfluence bana ya mokolo ndako ayebisa bango ke bokendaka na bino te bovanda totikala na biso sikoyo bana bakomi koboya meme makambo ya mama parce que mopaya wana aza koinfluence bango soki abiboya tokende église bana balobi eza boring donc eza baza na bango à l'aise te mopaya wana alobi bavanda na bango na ndako batika mama akende ye moko tala eloko wana likolo kaka afungoli porte ayamba motu ebalukeli ye sikolobi moto abongo soko ayambi te kokamwa te kobeta libaku te wana eza kobebisa vie ya mwana ya bana bato mpo mokolo ndako wana eza lokwa doctrine na ye amesana akenda église na bana na ye oyo bazi koinfluence bana moninga ndenge wana eza malamu te
Siko bit mama grâce bande bebele bazo ya masuki to pa mwaka me yango ya fanda ngabo afanda pa ndimia zane na kinya na ndaku naye aboyi ba problème bon ba papa pe ba yebisi biso ba papa ba déclarer ba lobi ba mama ebele bazo préparer voyage na bango donc asami bongi sami na ndenge na ye kaka telemi abandu ebisa lobi ngai jour boye na o voyager na o kende boye papa yebaki te nini te apesi ekutu pe nzela te donc ye aza kosenga nzela te aza kaka koinformer déjà que semaine prochaine ye azo voyager azo déplacer ba papa balobi mama grâce mekana no kolobela ba mama place wana puisque papa wana akende na mosala ye azokende amisa kotika na bana donc mpo na ye azotelema na ye kaka akende mpo amisa asa yokanaki na baninga ke ifo ya akoki kochange te akotuna vie ya mobali te lokola aza na mokanda na ye donc ifa asombaka atike akei na ye ndenge alingi asakangi biloko na ye abingala azokende kaka yo pesa na ba mama wana conseil mekana koyebisa bango en tout cas ba mama totiki eloko wana mpo ezaka nayebi bambala mosusu ezaka olingo okende congé ongo na papa mpe afuye ezaka mpe na bacongé kutumo na papa naye na besoin te ke ozala mosika na ye esalamaka mpe bambala bimo tuko tofanda na biso oyo oyebisi moninga te otravaille moral ya moninga te mbala moka nazokende na ngai oyebisi na mosusu tour wana aza na posa te ke yo na bana bozala mosika ana posa kaka bozala wana to mosusu azala pena to ozokende mpe epai papa pazani na esengo alika moke bokendela bana kolekisa mwata na bino esala bino bien mais to mosusu mpe ezala omona kaka papa boyi na ye otenga na lingi to ona tikalanga moli na lingi tofanda na biso omona mpe wato ozali na posa okende place omona mpe olembi kaka papa alingi na ye te topase kaka congé yango kaka ensemble biso nyonso na ndako mpo oyo moninga ayebi te aka mpe tokoma tozala na babanki na biso oyebi kaka na kobuke tike nga moko okotondela nge eloko te nga mona okende na bashopping na ngai ale mbala moko akokomolaka moninga okatizolaka mama ya bino na kei ezalaka te totika eloko wana mpela totika eza bien te mais bit sikoyo ya bavoyage yango mpe eza nini ozokende business ozokende kaka mpo ke ezwa mopepe ozokende tala bamembre ya famille oyo ezotelema okende kaka ndenge wana bit vraiment ya vacance ezala nini eza mpo ekoma lokola nayebi te mama tasotoloba kotini kaka lokwaka eza vacance mpona ndima nanga kaka toyebi biso basala eza ya business voyage mosusu oyebi ke bon nakenda kosala ndeko okoba lokisaka ndeko yango mpe kaka chaque année ke ekoki nango kaka gere ezaka congé kaka fotime naa na mokanda na ngai naa na mite na ngai adimaka ekoka ya bongo en tout cas tozoyoka ndenge makambo nyonso tozoloba bapapa basali biso baremarke balobi ke tozobima osobongamaki na ndenge na yo oko oza na compte na yo na banke otelemi kaka olobi na kei epuis bandeko mosusu babi bamama mingi mpe bazokende kosala n'importe quoi na moment ya vacance abosani ke aza responsable place ya kei akomi lokola moto azomona ye te azobima azomela nde masanga donc akomi kosala bazosala makambo mosusu oyo ezosala ke respect eza lisu te po oza mosika malamu te soki akozala ti voyage yango na osala ete eza mpe ka important na kofana na ngai mpe na ndako natikali na ngai mpe na mboka na ngai na oha fane na bana na ngai eza kaka oblige te nayebi mikolo euta oleka bamama mosusu basanganaki bamama 4 na bana bakei na fane baluwe mpe nini villa antuke basepelaki mpena bana mpe basepeli mpo bazolala kolamuka na ere nyonso olingi mpo zonga ndaka motu te olalamuka to banda mosala tosala bo eza baluwe villa na bango bazolia na bango ere nyonso bolamuka bosokoli basani soki osala bosali bana mpe bana espace mpena tuka bana basakanaki mais ane oyo bamoni keza yango si tosepelisa ye bana ane oyo tokofana na biso bafai na bango oyebi keza nango oblige kaka teke mpo voyage mpe kombo nango mbongo voyage eza dépense
tozo yoka makamyo sona donc eza ba mama o ba se préparer ki ba kei bazo kende basi ba bongise sika na bango ba okomela baza na tala bango ya kosola et puis bana bazo sakana bango bana bazo sakana baza na piscine na tipa ilite la kitoko wana penza ndenge vacances penza omundela préparer kayango wana okay penza o se détendre ozozonga pena esengo eza bien ke oya susu kobakisa muninga pasi likola pasi ye moko aza na mikakatano na ye lobaka papa Sami oyo kobakisa mikakatano mosusu bien mama mosusu mama Grace ata tombi tike na ye ate motema akenda okeotika bana pa mama Intel sasa tuna mama wana Intel ata tombi tike na ye aebongami dake amwa boye na oke vacances na ngai donc odeo pa yo mama Intel ke bana ate motema bana bakotika la pana yo bongo tiko soki muninga boyi na lero wana bien muninga pa za na programme ni mosusu pois a vacances tudo na posta po yamba na posta pena ozwa tana yo po kaka panda ba class to za likolo kende to tika kende to zwa vacances abo to profita ko pema tuko kwa basira mutu change à se préparer na ona noté kaka mbala mo ba sina tomba kitiki mama Intel na yo tika bana pana yo eza na sens que bana ngo baza ilamba te oyo bandoko déposer ka partout pesa pe bana no moko pe valer et puis batela bana bakenda kotika mwana partout te partout esika nyonso yo monika oke otika bana na yo bayango bebisila yo lipamboli oyo nzambe apesi yo oloba nini po moto oyo mpenza aza na susi ya bana na ye okanisi 9 mois wana okei mpenza ovandi na yo otikika bana ndenge wana eza mapasi makambo nyonso lobake eza makambo oyo ezalaka ya briske soit esango moko ya maladi ya liwa ozokende mbangu olobi ke bon eza sango moko yaki na moninga akokomprendre eza situation moko eye koya mingi sikoyo bazokende kotikaka surtout bao baoketika bana wana eza bao baoke bavacances bavoyage ya molai ya mosu azokende ya Afrique yo so sali programme na yo ozokende Afrique oyo kotikela moninga bana ndenge wana olokende po ozongi mbala moko te obakisi no na mikolo lisusu ozoya deja vacances esili nyonso wana nde mabe mpenza wana nde mabe yo si vacances na yo oza à l'aise moninga otiki ye na charge obakisi ye bana ntango fo calculer mpe nazonga avant nakende mpe kozwa ye mpe ya mosusu akozala na place po moninga mosusu bapema po peut-être mpe arrivaka moninga na po kotikela bana aza mpe deja na bana mosusu bon bana ngo mpe ntango basanganaka mobulu eyaka lisu makasi donc moninga na mosusu azosouffrir mpenza aye ozale eza pasi bamama tobongisa émission oyo eza mpona biso toyeba bamakambo ezoleka kati na biso mutu mosusu akozwa courage aoyebisa o te amsu yo osalaka yango ozokontinue na kosala oke osozokisa motema moninga moko azotala yo kaka me moyen ayebiso eza te abandi koevite yo na banzela mosusu akomi kocreye na ye ndenge tolobiki akomokanga bandako akomokanga batelefone mpo ayebi ke soki akotisi yo makambo lisusu wana mpenza tokanisa malamu kote wana ntango ozoluka ose déplace bongama mpenza malamu kanisa mpe nano bien nazovoyage mpona nini est-ce que eza nécessaire mpe ke nakende kaka vacances nyonso il faut kaka na se déplace po mosusu ekoma lokola ngambo donc voyage nyonso vacances nyonso ye fa voyage ye fa sala kaka déplace il fa bima kaka soit voyager mama Grace ya bien tout ça eza volonté jamais congé moko elekaka ye na ndako jamais wana eza mpenza mabe makasi bacongé mosusu ofandi na papa na yo bosololi na bino boza na bino à l'aise bozopasa kame po arrivaka mpe pokolanga papa asali te ne po bokende kozwa bana na classe bokende otika congé yango kaka nde motu tante profitaka mpenza ozoenjoy bana na yo ozoenjoy ndako na ozoenjoy mobali na yo oza kaka ye nyonso kobima
andeko mosusu bayebisi biso bapaya mosusu ye moko aza mopaya me soki akomi ye mpe abandi obenga lisusu bato mosusu donc nga na ye epa na yo nga na ye epa na yo oyambi ngai na charge wana elokola nakomi naza na Londres nazalaka mpe na cousine nanga moko azalaka mpe quelque part ale nabali kobenga ye lisusu nazali epa maamami nabengi lisusu mosusu azalaka soki wapi nazali epa maamami ale bango wana sikoyo bakomosala eloso batourna na ndako donc oyambi mopaya mpe bandi obenga oyo ayesu bapaya mosusu babandi lisusu koya sikoyo charge nyonso wana ndako ekomi hotel charge nyonso wana ezokitelaka mokolo ndako ye aza kuna te ye azomona kaka ke ngai nayaki vacance ifo nakutana na bato nyonso bazalaka mpe na mboka oyo sikoyo place wana nde ekomi ya kosalisa baninga nyonso de gauche à droite baya eske ozokanisa mpasi ozosala moninga wana oyo ya moninga bapaya wana oyo komoyamba na ndaka moninga fo bamela jus fo balia makambo nyonso eza mpasi mokili eselebi bato bazosala makambo mosusu ekomi mama mpe ntango deja bosali kaka connaissance akomi daa kotala ndako na eza ya combien de chambre akalikile deja vacance ekoya azwi deja place mosusu ayebi deja ke a vacance ekoya ndenge namoneli ye na loketika bana mpa na ye nayebi ndeko moko ye asalaka relation kapa ya kotika bana doye so akutani na yo bandi osala connaissance asali to akoma na ndako ayeba acheke deja ayebi dayeke bisika oyo yango na badosikela bana omonaka tour eleki abandaka na basamedi aye kozwa dimanche alemona bavacance ntango eyaka omona na okende belgique na okende france naye otika bana yazelaka bato ndenge wana wana eza mabe bango basalaka biloko ya ndenge wana eza mpe ya mabe mingi donc tolingela bana te ata moke yango olobi ntango bana bakokoma bateenager tokomonaka bomakambo ebele oyebi te bisika wana bano batikala eza malamu te otala opa alaise mama mosusu akokoka te ndako oye nano amesana na ye te atika kaka bana mama kutu te meme bana bango moko eza na bana mosusu bakokaka kolala epa bato te bato te so ndako wana amesana nango te bana mosusu bakokaka te omonaka kolala te butu mbimba bandi otungisa binoabandi kolela obi ake kobela misusu bakokaka te amesali na klima wana te mama sikoyo aza kuna te omesana te ye aza na posa voyage na ye azangi na posa kokende na bato te yo tikala wana tikala kaka oyo lelo olela te anti wana soki tantine akobondela o kaka eza pasi donc tozo respecte bana te eza kitoko te eza biloko wana mama mosusu aza wana akokotika bana na ye te nga nayebi ndeko moko azokende rendez-vous na bana ngabi ome mama mosusu bozalaka na ye ayaka mpe otika bana mpa na yo mpo nini yo mpe otiki te o nga sikoyo nde nakokotika oyo yanga mpa na ye te nga alobi omoni mama azalaka boye place motema no epesi te ata yayaka ne kotika mpa na yo me lokola yo motema no epesi nango te kaka oyo yo batikala kuna kotika te bana baza mapamboli na yo bana baza bafuture na yo lelo soki babebi yo mpe vi na yo ebebi siko biso tozosala su wana te ozokende kaka mpo vacance ekoki fo kaka nakende nzambe asunga biso mpenza tomeka kobongisa bakote wana mpo bato ebele bazotungisama mingi na makambo oyo eza kaka modele oyo biso tozozila vacance yango eza mpenza bongo te eza mabe mingi vacance modele apesi biso ya mosusu eza mpozwa repos na nzoto repos mpe na ndako ozwi ta na yo na kati ya ndako na yo bamisala mosusu mpe ndenge mamami alobi tozala likolo ozwi mpe ta ya kobongisa ovandi na ndako na yo obongisi mpe ndako na yo ntango à l'aise bana mpe basesentir à l'aise na ndako ozwi ta ya kolongola biloko mosusu ya kala na ndako kochange il faut tombongisa mpe ya bakote wana nyonso
bandeko bazo bokite kobima na bino na bana bokela bino restaurant mpo lokwa eza nango vacance bozomindi te ezala eza weekend eza nango weekend te okokela bino kobima bafani fer mpe batelaka biso partout banda bavacance omemi bana na baplace ya baeshe wana bana bakosepela na bango eza kaka te mpo keka koderange moninga mosusu na ndako na ye bo bandeko mosusu balobi surtout bamembre ya famille mpenza nde bazocreye mpe batrouble makasi membre ya famille mosusu eza mosusu yo awa yo na ye boyebani kutu te ayebani mosusu kaka na tata mwasi bayebisi ye kaka ke yo oyebi te ndeko na yo moko azalaka na Paris ale nanu kutu bomona na kutu ata komonana te lokola kaka yoki kaka ke cousine na yo moko azalaka na Paris azwi numero a partir soki ya ndeko mosusu abengi yo ye asa planifie ya sa décidé otanga yoki deja kaka oyebi te cousine mosusu aza na Belgique aza na France deja sepeli kasi azwi bisika mosusu ya vacance donc asala tour lukelanga namba na ye fo nabenga ye po ayebi ayeke azwi place ya vacance omona kaka obenga ndeko eza ngai te mama na yo na mama na nga baza soki ndenge nini ndenge eza wana na oya kotala yo na vacance oyo me toyebanaka te na afrike sikoyo mpe nano tomesani te bengaka nano tomesana ata na fone elobi benga nano tomesana sikoyo yo moko kaka ozwi numero olingi oyo obimela moninga ndekoma ndenge wana mama soki nayebi deja ke mboka nano nakenda te nayeki omona tata mwasi moko azalaka sala tu nazwa numero nakende okomaka place wana nde eza besasa okomeli bakisani surtout so place mboka wana mpe esi place okomelaki mwa eletaki poto bokabanaki bien te okomoluka sikoyo ndako mosusu mingi ekoma bongo mama grâce omona tela ntango azwi kaka numero nzoka nde ntela ya aza esika boye nde kaka azobenga yo mbala moko mpe apesi yo programme ke congé oyo ezoya oyo ya pake nazoya kuna na bana soki yo oza na programme na yo kasi soki oza na programme na yo osani ya koya kaka loko asabonga maki ye loko abonga ye kaka donc fo aya ye congé kokoleka ye boye te wana eza malamu te wana eza malamu te po biloko ya ndenge wana yango wana nde ozomona yo ozwi telefone ya moninga na mosika ozwi yango epai tata mwasi epai enoko ayebisi yo ndeko moko aza pembeni me banda na oconnaissance elobi mami toyebana nano malembe sikoyo yo yembala moko comportement na yo toyebi yango te eza ndenge nini ntango koyambala moko wana soki siko makambo esimbi te ale okozongisa yango su na famille bato baza mosika bazoyeba te makambo nini oyo boswanyeli bobebani kuna bango bamoni kaka lokola boza bandeko fale kaka boyokana oke bokoli mosusu esika moko te moko ya mosusu awumeli na ye mingi awa ayebi lisusu te ubie yo ye sika donc ozomona babiloko wana eza mpenza bien te mosusu mpe mama grâce boyebanaki mpe deja bozalaki bandeko boyebana ye defo afrique mais mobali ya ye ndeko abali awa ayebi nanu bino te voilà fo amesana sikoyo yaba na osiki mobali na ye tala bacousine na ngai boyeboye mobali na ye mpe amesana na bino bandeko ebele bazwi badeception bongo lokwaka ayebi kaza cousine tozalaka nye depuis Kinshasa ndenge boye tozokende kaka bakoma kuna boye nzoka ye avivre ndenge mosusu na mobali na ye bakekuta makambo nde mosusu epota soki bozwaki nano ta ya kozala na fone mosusu moninga ninga abanda koexplike bino malemi siko ntango yo oyende wana makambo ebebi ale ezongi lisusu na famille ozonga na famille bana ya poto bakomi kokabwana bafamille ezopanzana ale ntango mpe bokabwana deja mabe na vacance wana bobengana mpe su te ekomi ki enemi kindeko esili nango mpe mama na ngai eza pasi mpenza eza pasi na ngambo ndeko azolanda biso soki oza mpe na likambo obi experience mosusu oyo omona pembeni na yo na moma ya bavacance oyo benga biso yebisa biso ndeko mosusu alobaki na biso
ye soki ayambi mopaya bapaya soki baye omona bapaya kutu bakomi kolinga ndako na ye koleka mopaya atingami na ye wana ye azoyebisa bango abi bon lokola boyaki bobai bosala une semaine problème eza te ngai mpe semaine oyo ezolanda ifo nga mpe nakende quelque part te yo kende na yo biso totikali na biso eza pase pourtant bato mosusu bazali mamaka so nakepa ndeko wana deplace akenda ata shopping kako natikali nga mona ndako na ye naotika na alaise te naza na besoin soso mokolo ndako wana azala wana wandenga mpe na se sentir home bosiko moninga mpe natika yo na clé na ye atikeli yo ndako alobi mpenza okoluka te alobi abi mama nga nakutana nango ndeko ala alobi yo kende na yo nga natikali na ngai problème eza te yo kende kaka siko moto oyo bazolakisa kende aza mwasi mobali na ye na bana bakotikala ya yebi ke ngai azodeplace na nga siko yo olingi otikala na yo mpo ozala baprojet yo mosusu otikala na yo ifo silisa vacance mosusu mpe alobi bayaki vacance malamu mais vacances ole bazongaka mpe avant batikela moninga mpe ta apréparé mpe rentrée scolaire ya bana donc bango bakozonga samedi classe ezozonga lundi sikoyo yo osilisi mpenza congé ntina suka mosusu kuti alekisi na période donc ye azongaka bana kuna place ye azoki epuis mpe tozwaka bacongé nzela moko te oui, attends, nous allons mais rentrée scolaire, ils ont toujours en septembre. Ils ont nzela moko bana nyonso. C'est quoi tant yo oso silisi congé wala tina suka. Azomo on dirait te na sepeli penza bien te. Surtout mingi obakenda en Afrique. Bazoya kozonga na bana classe saisongi na kozonga. Ye azoya koya konanga. Déjà retard, moi azozongisa bana na retard. Biloko wana penza malamu te. bazopesa biso balifete ya nyonso ke ezala sur vacance na yo osilisi yango avant date ya classe balobaka na biso yana nyonso mais toyebaka wana te ifo esila mpe esina suka fo esila te na suka soki esili te na otondi vacance te na ozonga te yo ozomona moto azoyebisa moninga yo kende ngai natikali na ngai yawa okotikala wana makambo nini okotikala kosala moninga yambaki yo azolinga déplacer sikoyo yo olobi oyo nakotika me ngai ata kutu nasombaki billet ya 1 mois soki nakomi wana mokolo ndako alobi nanga ke dans 2 semaines ngai nakovoyage me nasali tunga mpe fo nabima kaka fo nabima kende soki na hotel soki likoma yo kotingama kaka olobi yo te ngai nakotikala bon mingi mpe oyo bao bazwaka autorité ya modele wana ezaka mingi bamembre ya famille amambo ya famille omona ye mosusu ndeko na yo moko ou bien ndeko ya mobali ye azotala ye azorespecte mwasi ya mokolo ndako te azomona kaka ke asoko kende na yo ngai natikali na ngai eza biloko ya malamu te soki okei yo mama omoni mama mokolo ndako wana azobima yo okoki koloba te ke yo kende ngai natikali na ngai yo kende na yo biso tokoya nsima biso otikali ti mokolo ya suka mpenza samedi nde yo bandi kokende sikoyo moninga wana ozotika ye na position nini aoprépare yango te aoprépare te sikoyo yango ozomona badege ezosalama mingi ere ya rentrée scolaire bana mosusu azozonga kaka ndenge wana obandi kose rattrape na katikati semaine na liboso na banini epuis ntango wana ya rentrée scolaire biloko sikoyo mingi mpe obandi okeluka biloko mosusu na ere wana eza su te puiske baninga basi basombaki yo mwa yo osomba na ntango wana ezalaki te ozalaki okipe na bapaya mwa yo okende kosala bacourse mosusu ya bana eza te epuis mbongo mpe ere mosusu ezalaki na maboko te ozozelaki na suka soki nazwi mwa mbongo mona nasombela sikoyo ye alobi te ngai na kozala na ngai ati na suka andimi kutu bana na ye bazonga classe retard mais ye avanda nano kaka na ndako wana ezakaki responsabilité
biso bamama fo tobongisa kote wana comme jango tokoki kolinga ngo mpe makasi bongo te fo todoze mpenza todoze tala ndeko mosusu avoyageaka na ye mais alobi ngo akomaka na ye na hotel ye na bana na ye mais asalaka tu hotel yango ezala pembeni ya ndako ya ndeko na ye sikoyo bandeko basilikaka te bandeko bamona yango mabe te bandeko na ye badeklaraka mais si bamesani na ye babeza keke bafosaka ye mais bamonaki achangeaka na ye te ayebisaka bango eza na ndenge mabe te nalingi bongo mpo nalamuka ere nyonso nalingi na bana azala lese bakomprena na bango ye mais mpo na ngai mpe namoni yango eza ide ya malamu bandeko na ye mopope me asalaka tu azwi hotel eza pembeni alobi nakolonga nanga mpe ndako ya ndeko nanga 1 heure donc hotel eza nango ka 5 minutes azwi na ye hotel wana azoyisa na ye na bana bazosokola na bango a l'aise epa ndeko eza kaka tuka memi bana basakana na bana kuna obien so balingi bakende bacourse lokwa ndeko aza kolomboka abimisi ye comme ça asala bacourse na ye aza nango besoin eza bien ndenge wana futu eza ide malamu puisque bandako oyo toza nango ayo eza bandako moko limité sikoyo biso mpe nzambe apambola biso tobota mpenza bien tosala mpenza bandeko mosusu mama Grace batalaka mpe te kendaka moninga eza nango mpe mokie obie eza monene mais nombre ya bana mpe aza na bango eloko te ndeko mosusu alobaki ye kuta yamba bapaya mosusu bandima balala kote ti na salon oui ebele bazolala na salon sikoyo na salon wana ntango bozolala ere mosusu mokolo ndako akendaka mosala ou bien ata akendaka mosala te ou bien mosala ne eza na ere moko ya retard akolala na ye retard mais bana mpe estce bozotala mpe nini ya bana po mosusu eza na respect okotala mokolo moyen olalise na salon eza te ozosengake bana na yo nde babima na bachambre na bango batikela mokolo place na kati ya chambre sikoyo bana poto mingi balingaka biloko wana te balingaka te mosusu omona alobi te mena elongi na ye kaka ndenge akosalela kaka ozomona mpenza ke asepeli te sikoyo yo moto ya ndenge wana ozotala deja réaction ya mwana wana babimisi na chambre sikoyo mwana amesali chambre na ye mosusu akotaka kuna avandi na ye aosala baje na ye akomi sikoyo na salon soki asokoli aza obligé ya kolata soki na salle de bain azala na salon salon yango sikoyo biso bamikolo tokovanda wana masolo tobosani ke tobimisaki mwana alala na salon ozomona babiloko wana nyonso eza malamu te biloko wana nyonso efo totala yango eza bien oyambi baninga oyambi bapaya na ndako me tala mpe bana na yo sikoyo ozotia bango mpe na etani tolingaka koyamba esalaka biso mpe bien bana mpe basepelaka mais sikoyo kotala kaka bacondition yango sikoyo kotala espace nini aza nango na koyambela bapaya mpo bapaya bazala lese bana nanga moko mpe bazala lese soki tozoyoka ekozala malamu tobongisa bakote oyo tozoyeba ke place oyo eza kitoko te tochange likambo oyo koya kobakisa moninga charge wana nde mpenza ifo tokanisa yango malamu bien te wana congé tikali so eloko esengo te yo nde osepeli mpo oyo ayambi yo moya sepeli eza te yo nde oza me bandeko mosusu mpe badeklare babi bazokutana mpe na baproblème ebele omona peut-être bango moko bandimaki boya tokozala bien me ntango baninga bakoya abandi omaltraite baninga ye moko andimaki ndako mpe eza nango monene bacondition mpe eza nango mpe bien mais akomi kotia baninga sikoyo akomi kotia baninga mal à l'aise akobima nde ndeko moko kuta ayebisaki nga alobi mama na regrete mpo anini kutu nakendaki bango mo babengisa ye biso tomonana kala boya na bana ntango biso tokomi bango bakobima na bango biso mpe toyebi mboka te totikala kaka tovanda ndenge wana na periode ya malili sikoyo lokola toyebi place akokende te akobima epui akangi chauffage totikali ndenge wana
donc ndeko wana atuka ayebisa ye ngai ayebisi nga awutaki mboka mosusu ayaki na mboka oyo biso toza ndeko na ye azalaki awa abi tala makambo tokutana ye nango bakobima ntango oyambi mopaya wana beze mopaya pasepela boni bokende mwa wenze boye ndeko yaka tokende po aza mopaya ayokaka ye mosusu Dagston yaki omona Dagston yango oyokaka mwa boye yaka tokende toomona boye po mopaya azala pa alaise lobaki ye moko jour wana boyake ateli ona pema na ngai yoke bakosi ya tikali me oyo obuzi mpe na bachauffage okangi eza mpe bien te kangi chauffage aya mosusu soki bana bazotala bazotala télévision akokanga télévision abi nini télévision échauffé bande ezosala 24 heures sur 24 ezokangama te fo bokangaka yango nanu télévision ekochauffe siko oyo mopaya akomi lokola azoba moye mpe akoloba eza te bana na ye bana ya mopaya bo esika bowuti bomesani boza à l'aise ndako ya bino talaka bana bazala moke moke akoti mso na cuisine aki azwi eloko boye abimi sikoyo na ndako ya bato ntango amoni nanu ke ndako eza ya tantine aza mwa à l'aise premier jour deuxième jour bana bazwaka lire sikoyo soki bana babandi okende kozwa bongo ye mokolo ndako azogangela mpenza na bana ya mopaya azosilikila bango te oyo ke ozela yango nini zongisa sala boye siko mama na bango mpe mwaya loba eza te oza epai ya bato mozotala kaka mona mwana azongi epane mwana bandi kolela abi mama bango mo babengisa ye biso me modele batraite biso kuna malamu kutu navanda na ngai ozomona eza bien te wana oyambi deja bapaya na yo bien te oyambi bapaya no bete eza malamu te po toyeba deja kende nayambi bapaya na nga baza na bana boye tosomba deja babiloko yango ya mike mike babiskuit bacrepes bapizza po bana mpe ata ya yo moko soki baza na vacance kolia na bango etuka emataka kaka po nayeba ye mo biso bamauto mwana tokomoloba ekonge yango mpe sila kaka po so bafandi na ndako dépense bakisamaka na motungisi donc fo toage po oyebi ezaki mopaya na ndimaki azoya aza na bana nga mpe naza na bana fo natia biloko wana atuka ezalaka bongo bana baza bete baenjoy anasa okende na cuisine mpona azumu eloko alie oyo ekomi ya ogangela na mwana mopaya loba koseli moko mama na bango aloba te atuka bozwi mpe mingi oyo botika wana ndenge mosusu na yo moko kolo ndako oza na droite ya ovanga yo tokobanda oseka kaka te mama esika bango baza à l'aise te mama te deja ezwaki boye oyo wana tatikela baninga yo moko nde sikoyo mokolo bana nde ntango mpe bana bazozwazwa ndeti mwa mingi ogangela bango na yo kolo ndako ofandi na yoka mpo oza na beze bapaya nao baza à l'aise bazonga na témoignage moko ya bien yo moko obengaki tobongisa bandeko oyo bino mpe boyambaka totala mpe ntango moninga mpe aye na ndako comportement nini mpe okoafishe yo oza nango comportement nini yo omoni moninga ye obandi kokanga ozobimi otiki ye moko ayebi mboka te nini te akobanda wapi akokende wapi ozosabote moninga mpo ayaki azalaki na mama Grace te mpe toyebi ezalaki so nayambi mopaya totiaka shwa ya mopaya omona moka programme nanga mosusu natalaka na kodose nayebi ke bana bolingi nini so eza aire ya bana toselaka bana batali babiloko na bango so bana bamasi na bango bisi tosie banigérien na biso tobazolanda bafilme na biso bie bateatre na biso tobandi otala omona yo na mopaya na yo boza bien bana mpe baza à l'aise tobongisa mpenza tobongisa mpo biloko ezokeye vraiment baproblème tala ndenge mama wana azoregrete abi mama so nayeba nde navandi na ngai tala makambo toke okutana okangela moninga chauffage bon mpo na ye amoni ke eza dépense ye abimaka soki abimi il faut ekangama sikoyo ntango oyo aza wana mais akotikala na malili okangeli ye sikoyo ndenge wana atikali na ndako na bana ye okangaka soki moto aza te mais so moto azali tokokanga chauffage te eza mawa na mabe mpenza makambo so tozosala eza mpenza liseko te tomeka koboma po esunga
po bandeko mingi bazoregrete na moment ya vacances ekomi neti moment moko ya makambo susu nde ekobakisama lisusu olela sepela ekomi moment ya pasi ekomi ya basusi ekomi ya makambo ebele ya baproblème ekomi na moment oyo mosusu ekomi nango neti kaka ya compétition ozokende toke na biso sans programme otelemi kaka toke na biso esika ozokende bandeko moko balobaki eloko wana ya avandi kaka moninga ye yo namona kokendaka mingi lokola okendaka toko mpe tokende tokokoma esika moko tokosala bakurse esika moko ntango bakokende kuna makambo eke kobeba lisusu bango kaka te basimbalaki nzela bakei yo kokota na programme ya moninga kaka ndenge wana toke na biso vacances babongisaka yango bapreparaka yango vacances babongisa ndeko mosusu aloyamba bapaya fo toyamba bien biso mpe bandeko tozokende tozala mpe kaka préparé po on ne sait jamais omona un susi ye azali na besoin yo mpe oajoute mwa quelque chose na courant yango na gaz yango amoni kaka ozobakisa na yo te bato mosusu bongo biso mosusu obare kaka osali yo moko sombi kaka oseme mosusu omona alia baniso kopesa opinition ndenge wana siki yo bongo na malini na bana asiki olata manto na kati ya ndako alobi aye azobakisa eloko te depo aye donc tozalaka asire mpenza ayaya ndeko mosusu ayebisi biso bandeko oyo bazovoyage surtout na afrique soki akendaki na Kinshasa akomi Kinshasa programme mosusu esalami bazokende soki mbandaka baokende bazai baokende boye awa mobali ayebi ke ye aza na Kinshasa ye aza liso na Kinshasa te asa akomi na bazai sikoyo babiloko wana soki problème sikoyo mpo awa bayebeli yo okendaki oza na flat hotel place boye sikoyo ntango akomi kuna makambo oyo yaki ekutana nango alobi so na bengi lisusu nayebisa bango eza mabe toke na biso a partir ka ya place ye aza wana achange lisusu destination eza malamu te omona batelaki na Kinshasa moninga ko mobenga boye te naza na Braza okeluka nini kuna yo lakinga yo te Kinshasa mosusu moninga ayebi oke Luanda abenga boye oyo nabetaki tuku na Kinshasa obeti tuku ndenge nini osokomi na Kinshasa eza respect te ezatala deja ke nakobetisa moninga na nga libaku te mobali na nga te mwasi na nga ayebi ke naza place boye yango ka place na kotala po mosusu eza kutuka ateke eza mpona respect mosusu ezali eza mpe bariske risque mpona yo moko voilà eza risque mpona yo moko mpo place yo ozali peut-être osambelaki nzambe olakisi elobi ke nga nzambe nazokende place boye nzambe azobatela yo osotie place wana na maboko ya nzambe yo okomi wana ochange direction okela territoire mosusu mosusu na ntango wana mpe ozwi tata nsu ya kobondela nsu te osochange direction mosusu makambo yoso okende kokutana nango kuna nani aza responsable eza yo moko ubia bakokondane sikoyo moninga oyo azali awa ezopesa mpenza mwa mobulu ndeko moko boye témoignage moko wana eza kutu biso moko tovivaki yango na kotanga koma mboka te ndeko wana azalaki na problème ya kobota azalaki awa na poto azali na problème ya kobota na nzela ya baprière nzambe asali ye grâce apesi ye mwana moko sikoyo mobali na ye ayebi ke na nzela ya baprière nde nzambe asalaki grâce ke mwasi na ye abota alengelaka mwasi ne makasi na mwana wana donc alingaka kutu te ke babima bakende boye donc modele azwa mwana na ye wana na ngolu ya nzambe abatelaka bango mpenza sikoyo mama wana na periode ya bavacances
alobi ke ngai ifo na kende na ufandi mingi na poto ifo na zonga na famille na ke kotala ba membre ya famille mobali apekisi ya boyi alobi te tokota prière bakoti pe prière résultat bimi ke bokende te bovanda mama wana tie mutu makasi alobi te ngai na kokende bon ça va na kokende kasi na kovanda na famille te na kozwa flat hotel na nga na kokomela mpo nazala lese na bandoki etala bango tellement que a insistaki aza na mbongo na ende tolobi compte na banque ezali akuti tike papa bato sikoyo alobi bon condition eza okende me mwana okende te mpo nakoki kotika mwana nga akende na bariske o te papa wana akangi mwana ye alobi mwana okende te mama atie mutu makasi avoyage akei ntango akomi na hotel na ye place ya abongisaki bamembre ya famille bayoki ke akomi baye koyebisa yo kovanda apwa nini oza mpe yo moko yaka na yo tovanda na ndako nini mobali ayebi ke aza na hotel ye sikoyo na hotel ayaka na ye kaka nde tozoloba ayaka me azalaka na ye mingi na famille orke deja na ndenge abondelaki orientation esalaki ke kokende nanu te kokoma nanu te mama sikoyo lokola akomi musika na mobali musika na bato oyo bakonseyake akomi wana asimbi nzela ake na famille mpe bakomi bayebaki azalaki na problème ya kobota bayebaki likambo na ye ke mama intel azali ndeko na biso azalaki na problème ya kobota mais grâce à nzambe apesi ye mwana na ye moko oyo sikoyo azalaki na posa mwana nasala na ye kokola abota mpe mosusu mais ezoya te ole abondela kaka nzambe oyo apesaki ye wana mama wana sikoyo biti ya voyage na ye ebandaki kokende yango tolobaki lelo dini na biso ezali biti ya voyage no eza nini biti na ye ezalaki akende sikoyo na famille akende koloba ya bango mpo anini bakangi mabota na ngai mpo anini boye yango wana bayebisaki eke tana na ekoki te ya kokokende te mama resista ekei ntango sikoyo akomi kuna moyen a agir mbala moko na modele wana décision yayaki nango ezalaki te puiske akuti kimia bandeko ne bazalaki na kimia bayebisi ye biso toza na biso na kimia toyebi eloko moko te yaka na yo nini mama alongwe na hotel akomi sikoyo kovanda na famille na ndako mpenza epa na bango ntango akomi sikoyo na ndako epa na bango bandeko na ye yaya na ye ya mwasi abandi koyebisa ye alobi lokola baproblème ya kobota ezali lokola kuta ozali awa eza mie to traité yo kaka ndenge ozali awa tokolakisa yo papa moko aza na ye nganga te papa wana aza na bakisi ya bokoko banini akosala eloba biloko oyo banda kopirge oyo banda komela esoigne yo ta nyonso oyo ya vacance comme ça ntango okozonga oke kobota mama ndimi amoni yango solution ya bien idée ya malamu bapesi ye bayambi ye mpe bien na famille bavandi tata fumu na ye soki papa nganga wana abandi mpe kopesa bakisi mama wana abandi komela abandi kolanda traitement tala sikoyo mutu oyo asi abima bandakala nini na ye organisme na ye échangea par rapport ya esika oyo azalaki amesani peut-être nzoto na ye na bakisi oyo ya mundele sikoyo abandi komela bakisi oyo ya bokoko eza na dose te eloko moko te azomela yango ndenge wana ekocree maladi kati ya nzoto ya mama epuis makambo oyo basalaki mobali na ye awa ayebi eloko moko te babombi makambo nyonso ye ayebi kaka aza na vacance sikoyo ntango wana nzoka nde babiloko wana ebandi kotungisa ye ole amela biloko yango ebikisa ye mama abandi maladi sikoyo biloko wana esali lokola poison na kati ya nzoto mama bandi maladi wana mpe babombi balobi te mpo bayebaki ke mobali akosepela te ntina maladi wana akufi na kokufa ntango mama oyo akufi bandeko sikoyo bayebisi mobali ke mwasi na yo awa akufi leta bazobenga mobali awa mwasi asa akufi mobali akomi panike natindaki ye na famille te natindaki ye akaramaki akende na vacance mais vacance sikoyo ye wana ake kokomela esika mosusu tala makambo eke komela ye bien aimé sikoyo famille ebandi kokondane mobali balobi mobali wana motu
Allô maman to perdaki yo pour la moi minute moke. Nalobi bandeko wana bagardaki mama wana na pasi na ye wana zobunda nango ba informer même pas mobali na ye. Mama wana kisi wana babiloko wana esali poison na nzoto akufi. Likolo ya biloko wana amelaki. Siko tango akufi bazalaki siko obligé ba informer mobali ke mwasi na yo akufi. Akufi siko na condition nini? Tango ba vérité ye kobima puisque ba famille mobali pe bazana Afrique ba yebi. Tango ba kei ba ke koyeba vérité ya akuzaki traitement ba to quartier ba bimisi ba vérité tala sa so muta kufi makambo bomba marasute. Siko tango papa wana siliki a partir musika na pe kisaki ye akende voyage wana te. Okokende mekokende kokoma kuna te nini ba famille wana basiliki balobi ye tata wana mutabomi mwasi na ye tala musoba balobi ye tata wana mutu abomi mwasi na ye puisque asasalaki makambo na ye ayebaki mwasi na ye akokufa yango wana banaye kosala sambla babaloli dossier balobi ke papa wana mutu abomisi mwasi na ye ozomona bamakambo yango sikoyo ndeko wana meme ebembe na ye ezongaki meme pa azalaki asazwa nationalité mais moyen ebembe ezonga so eza te puisque ekomi ya bitumba bafami balobi ebembe yango mpe kozonga te papa alobi nga mpe na koya te ebembe mwasi na nga bozongisa awa po mwana na ye azali awa bango mpe balobi ebembe eza ya ndeko na biso ekozonga te ebembe kokundama awa mais sikoyo liwa wana yaya na ye oyo alukaki nganga wana bikisa asalisa ndeko na ye aza susu coupable te batie liwa na mutu ya mobali balobi likolo na yo yango wana mwana na biso abotaka te abandi koya koluka bakisi awa azala soigné ozomona mai kutu ya kiso moko kolomela ngokala kokoma kobanga ko bakosomba bakopotati ozomona babiloko wana soki bisika tikoto nela kutu bonso kitorezola kuna sama dela ngomondo ba soki na vandaki na ngai soki na yokaki ta mobali azopekisa biso ba mama tolingi koyoka te surtout soki yo osambelaka ozomona kaka ke yo nde mutu nzambe ayebi koleka moninga mobali nzambe akoki kolobela ye te ata asambelaka te nzambe akoloba na nzela na ye sikoyo tata wana insistaki alobi kokende te ye alobi lokola eza vacance il faut kaka nakende sikoyo tala akei siko akei tala makambo ake kosala akufa mama wana akenda mwana na ye moko atikala ezalaki pasi vraiment ntango otala papa wana sikoyo na mwana yo mutu nzambe apambolaki yo osali ate effort moko te nzambe apesi yo mwa nzambe apesaki yo ya liboso akoki kopesa mpe mosusu omelaki eloko te nzambe moko apesaki yo sikoyo ake koluka secours ndenge eza wana mama esali koeamonekaki mosusu azoya susu te ye aza deja na deja akatisa tokoyeba te mobala bato ayebi kaka ayakende na ye basalisa na bango ye ozomona biti ya voyage oleza siko likamwa malamu yo laki awa okei po na vacances orke okei makambo mosusu eke kobomisa yo pamba yango tozoloba biloko wana nyonso ke avant obima otala makambo nyonso wana oza na biti nini ozokende le vacances wana po ebele bazokende eza mosusu azokende kaka lokola na bima kala nakende kolakisa naki etala boye esika obima deja kala na ntango yo ozokende mentalité ya bato wana mosusu esi echangea condition mosusu yo okekutana nango wana ezopermettre yo te ke ozala susu place wana
ndeko mosusu bakakaki ezosala 1 mois na Afrique. Lobi tozobenga siki na Afrique. So akaba bandeko balozoti azosuka Afrique kitazongaki. Azongi na yango. Nzotenga tena ye mutu sabi makala Afrika mabongo na bakondisyon wana. Akimi na ye komisyon. Ozomona babiloko nyonso wana. Donc ba mama tokanisa penza ba vacances eza malamu kokende vacances eza bien eza mabete mais yeba biti ya voyage na yo eza nini ozokende wapi ozokende kosala nini est-ce que eza penza nécessaire kaka chaque vacances il faut penza na bima il faut kaka na kende soki turo nazalaki na France turo kuna na kende États-Unis turo kuna Allemagne turo kuna Belgique turo kuna na kende Londres est-ce que eza kaka nécessaire kotambola tambola wana vraiment eza nécessaire ya kobimaka bimaka lea nyonso okoki mpe ovanda na ndako na yo ozosala mpe makambo mosusu tokomi na suka ya émission na biso tozopesa merci mingi mpona bandeko nyonso oyo balandi biso. Allo mama. Allo mama, lelo communication epesi biso mwa mobulu me nzambe connexion eza mobulu. Bana nsima tozosenga vraiment bolimbisi lelo connexion eza mpenza mwa mobulu nzambe kosunga tobongisa. Mama nayebi te soki oza na likambo ya suka ya koloba lokola tokomi na biso na suka oza na mbote ya kopesa bandeko message ya kopesa soki okoki koyebisa bango. En tout cas, la police nzambe tozwi mpenza ya mingi na biso ya lelo en tout cas tuteyami napesi bandeko nyonso baolanda biso mbote na Afrique na Europe partout nzambe apambola bino napesi bamama nyonso Angleterre mbote nzambe apambola bino amen. Bongo papa Samuel mpenza na mosala okopia ye mbote te. Papa Samuel nayebi ke ya si lundi, ça on va retourner à YouTube. Apambola mesika zali. Amen, apambola ma. Oh, topesi bino merci ya mingi bisika nyonso bolandaki biso. Yo pe soki oza na likambo mosusu oyo ozomona na temps ya bavacances oyo elekaka. Obengi biso, oyebisi biso. To continue toloba yango. Nzambe na bolingo na ye akosunga biso apesa susu mayele mosusu tokoki kolobela mpona kobakisa un plus kozwa mpe mayele ya koyeba nini oyo tokoki kosala na batempo. En tout cas napesi bino merci ebele ezalaki mama Grace Ngambu na mami Ntemo à partir ya Londres oyo tozalaki na le temps de la grâce. Tika Nzambe akanisela bino bandeko na biso nyonso o balandaka biso na pe ba o bakolanda ngo susu après émission après temps ou peut-être na YouTube esika yo zali tozalaka chaque samedi na www.planetebere.com. soki olingi obenga biso koyeko kobenga numéro na biso mpona bao baza libanda ezali 0044 74 59 82 81 38 0044 74 59 82 81 38. Soko bengi biso na numero wana okozwa biso to pe okoti na nini na biso ya Skype planète.bere. Kombo ya Skype ezali planète.bere. Soki osengi demande tokoyamba yo okomi fan na biso oyo okoki pe ko participer na émission soki olingi ezali pona biso nyonso tozala édifié.